de Zamba Ibisingai maintenant na annoncé na monde ba événement oyo ko s'est passé élection il y a 2022 il y a 2023 oui toujours de la yango mais et ko salema na 2023 élection oui ngana zo mona glissement ya muke kozala Zamba Ibisingai bongo moi glissement ya muke ekozala ekosala ke ekomati na 2024 province où Nzambe a ciblé maintenant besoin de pouvoir. Après président Fati. Après président Fati. Ça j'annonce makambo quoi que c'est après. Nzambe a décidé atteindre le pouvoir na Kivu, les grands Kivu. Mouton a vraiment connu na grand public te. Azali mouton moko boyelo ni moko ya sika. Oyo wapi Nzambe a kotia na kati na nzela. Yende mouton a remplacer le président Félix Tshisekedi. Moi, j'ai vu Mandala la mboka mobimba, bato bazo yemba, bato bazo sepela, bato bazo kumisa Nzambe. J'ai vu des images comme ça. Dieu m'a dit, c'est la délivrance de votre pays. Et Zoya, papa, tellement que vous mettez moi mingi, des fois tu as un doute à kokoloba ke ekoyate ekoya, mboko eko kangolama. J'interpelle tout le peuple congolais. Batika kola ke la mboko mabe. Nous avons un langage zakaka mboko yeko bongate mboko kaka tote kango kaka toka bolambo mutra muto pour na pays na yakende mboko oyo ayo mboko abile kilimabe que les gens arrêtent de maudire ce pays pouvoir ezalaka na maloba tolobaka oyo mboka oyo ekobonga mboka oyo ekobonga na génération na biso tolekite biso tokomona kobonga ya mboka oyo ya solo papa oui. Notre génération est comme la délivrance à RDC. Touti musika kastokomi pembe. Mais ce que je peux dire na bakonzi mboka. Bakonzi mboka même en Israël et sengela qui va comprendre qu'il faut que se confier na Zambé que kokota na ba alliance ya ba paya. Baza na courage. Va se confier dans Zambé, va yoka peuple, va confier pays dans beaucoup dans Zambé, dans Zambé que ça là que makambo ebele et kokisama. Il y a des gens dans ce pays où yo ba cause de la paix na Zamba, neti ba David, ba yebani pas vraiment liboso ya grand public, mais papa baza na Zambé ya monene, pe Zambaza ko utiliser bango makasi. Relation na biso RDC na Rwanda et causera vraiment malamouté. Voilà dans les jours à venir. Dans les jours à venir ici. Et qu'on bébana vraiment. Parce qu'il y a vraiment ennemi potentiel où RDC a beau sana kayete na mémoire na. Même après mon conjoint ce cas koleka mususu akoyaka mais déjà entre les deux nations déjà vraiment na climat moko et malamouté kozala wana. Le Mali va jouer un grand rôle ici. En Afrique. Chez nous. Ah, en Afrique. En Afrique. D'accord. Munguna oyo azo combattre ba pays africains belé. Bazo ko kate ko résister na ye. Mais ba yidi ke yenda zo bebisa ba makambo ebele. Ba konzi ya ba mboka mususu bazo kanga, bazo tika la calme, silencieux pour bazo banga ke munguna wana za na makasi ebele. Mais Mali a affronté. Ndeko ya Congo! Préparez VS na yo, pesa famille na yo adresse na Toronto City VIP de Maluku. Esika wapi okozwa place monene. Pona libota na yo juste en face ya zone économique spéciale oyo ezali bongo quartier commercial et industriel na kati ya ba RDC kuna na Maluku. Yaya yeba ke zone économique esi ya bandaki kotongama kutu ba américain baza déjà na terrain baza kobeta déjà mobange na usine ya Pepsi Cola. C'est-à-dire, awa soki oye ko lancer ba activité commerciale na yo, ozana tina ya kokendeza note pona koluka ba produit nyoso. Ezo bimakaka awa na zone économique spéciale de Maluku. Yena ngai e bongo pona résidence Fanda Kimia. Okozwa terrain ya 20 mètres sur 20 au bord du fleuve Congo avec borne urbanisée. Ole kamo pepe. Likambo ya accessibilité la lampongia ba bébé nyonso esi etongama urbanisation elenda espace vert ekuba ebongo espace yage pona bana
boza mobimba pona avenir ya libota na ngai na koti déjà en contact na Toronto City kaka na ba numéro oyo pona kozwa résidence na ngai na prix ya mbongo ya ambiance ya jour moko kokamwa eyokani. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pelengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta koneko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Fondation Alidor Massamba, merci. Excellence Yves Bonkolo, Maman Audrey. Consti Eka. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Afe Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Chers amis fidèles internautes, bonjour et nous vous souhaitons à tous bon début de semaine. Merci pour la confiance et la fidélité qui vous accordez bien sûr à nos programmes. Il est toujours heureux de recevoir un homme de Dieu chez vous et voilà pourquoi nous aimons toujours commencer la semaine avec un homme de Dieu. Bien sûr, Africa Info, vous pouvez vous en souvenir, à chaque lundi, nous avons la grâce de recevoir un homme de Dieu pour bien commencer bien sûr la semaine aujourd'hui. C'est le cas d'un homme de Dieu, le responsable de l'église Peniel Maranatha. Lui, c'est le prophète Paulin Bakajika qui est venu nous voir aujourd'hui. Il a beaucoup à dire. C'est un homme de Dieu que le Seigneur utilise puissamment. C'est vraiment un prophète. Alors, restez branchés, ne savez pas, parce qu'il a beaucoup à nous dire de la part du Seigneur. L'homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Franck. Kimezali, papa. Ouais, Kimezali Narangolo. Zambazo Batelebiso. Merci beaucoup. Tu es un bio na Esemonioso. Merci beaucoup. Tu vas dans la prière, tu es la prière. Normalement. Il faut te dans la prière. Seigneur, nous te disons merci. C'est par ta grâce, ta faveur que tu as permis que nous soyons ici présents. Père, bénis cette émission et bénis tout celui qui va nous suivre en direct ici ou ailleurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est l'émission Face à Franck qui commence, mesdames et messieurs. Restez branchés. Moutoulan Zambé. Koyamba Izesengwa. Amen. Izesengwa parce que nous saluons. Bon, tout souhaite à chaque semaine, chaque début de semaine, Moutoulan Zambé. Alors, nous coïncidons que nous avons Yassika, en Africa Info. Je pense que tout ça vraiment très béni. Merci. Salabiso et Sengomingi. Tu vois le prophète Paulin Bakajika. Nous avons bengi quand et puis nous avons pesi yo musala oya Peniel Maranatha na Mbula Boni. Mbula nzamba benga yo qui nous te souka le loko responsable ya Peniel Maranatha.
Ah, merci beaucoup, Papa Franck. J'ai commencé à servir le Seigneur depuis que j'avais 13 ans. Je chantais dans une chorale. Après les Codim, je suis allé dans une chorale. Après, j'ai fait l'intercession, protocole à l'église, toutes ces étapes-là. C'est pour dire que depuis trop jeune, que nous avons commencé à servir le Seigneur. Mais j'ai commencé à prophétiser, j'avais l'âge de 16 ans. Oui, je voyais vraiment des choses. Même quand on part au marché avec maman, je pouvais lui dire, non, je vois ça, je vois ça, je vois. Et c'était vrai ce que je disais là. Et j'ai commencé à servir auprès des autres pasteurs. Donc quand on avait besoin de moi, je pouvais aller dans une église, je donne des messages. Il y a un pasteur, mais moi je suis là, à ses pieds. Mais je travaille, j'évolue dans la prophétie. Après un certain moment, j'ai commencé l'église où moi je dirige maintenant. J'ai commencé cette église en 2018, au mois d'octobre, je crois, novembre, mois de novembre 2018. Bientôt là, nous totalisons 4 ans. 4 ans. Alors je suis prophète Paulin Bakajika, comme vous avez dit. Je suis le visionnaire de l'église Peniel Maranatha, qui va totaliser bientôt là 4 ans. Nous sommes dans le mois déjà. Oui, dans un mois. Déjà, c'est le mois de novembre ou octobre? C'est le mois de novembre qui arrive. D'accord. Le 19 novembre, on va totaliser 4 ans de l'église Peniel Maranatha. Ah oui. Moi-même aussi, je vais totaliser 40 ans le 19 novembre. Bon anniversaire déjà. Merci beaucoup. Prophète. Alors, vous avez un long parcours. On peut connaître l'église qui vous a reçu d'abord en premier. La première église qui m'a... j'ai travaillé avec... je suis passé par beaucoup de pasteurs qui m'ont encadré. D'accord. Avant de devenir ce que je suis passé à l'église Bethesda, j'étais à l'ACK. L'ACK des pasteurs? Oui. J'ai travaillé avec mon vieux que je salue, le pasteur Pierrot Chaba. J'ai travaillé avec lui, je suis resté à ses pieds depuis très longtemps. J'ai travaillé également avec le pasteur Zaché Chiswaka, je le salue aussi en passant. C'est lui, vraiment, c'est mon père. Alors, il y a beaucoup de pasteurs, j'étais aussi à Bethesda. Donc, je suis passé par beaucoup de pasteurs avant que le Seigneur me donne l'aval de commencer l'église. Mais pourquoi changer les églises, prophète? Mais parce que je ne suis pas un pasteur, je suis un prophète. Là où on a besoin de moi, je dois aller. D'accord. Quand on a besoin de toi quelque part, tu peux aller. C'est comme aujourd'hui, on est prophète. Je suis congolais, mais quand j'ai un message des États-Unis, je peux donner ce message. Un prophète, parfois, il n'a pas de frontières. Et jusqu'à présent, moi, j'évolue beaucoup plus dans le ministère prophétique que le pastoral. Nenga tozana moi lingala prophète. Oui. Pour émission yo namoni bandi bien. Oui. Okay. Alors, prophète. Oui. Maningi toyeba au bandaiko tambola parce que vous êtes pasteur té. Oui. Vous êtes un prophète. Donc là où le message où le Seigneur veut travailler avec vous, vous partez déjà. Si actuellement, vous êtes responsable de l'église Peniel Maranatha. Oui. Au moins, étant prophète, vous avez quand même une adresse où on peut vous trouver. Oui. C'est que Dieu a confirmé mon ministère. Il m'a dit de commencer maintenant l'église. Je peux dire maintenant que j'ai une adresse, j'ai une église, il y a des fidèles qui sont venus là-bas parce que moi je suis leur pasteur. D'accord. Mais en même temps, je continue à prophétiser comme c'est tout un don, un ministère que Dieu nous a donné. Et voilà. Au début, comme chaque enfant, quand tu viens dans les choses de Dieu, vous avez toujours permis à bateau de gestes pour comment Kliboso, encadrer. Encadrement normal. Comme prophète, à l'âge de 16 ans, 17 ans, vous expliquez, mais tu as besoin d'être à côté des gens pour encadrer, encadrer. Jusqu'à ce que l'âge n'a pas matiti, désormais, nalingi yope, au banda ministère na yo, il y a eu église. Alors,
au solaka na batu bazali ko encadrer yo ceux qui bango ba pesi aval balamoko OK au bandi OK au comité côté na yo na ba oyo commencé jusqu'à présent je garde de très bonnes relations avec tous mes vieux au bancadranga jusqu'à présent na jusqu'à un conseil à chaque mois je prends aussi ma dîme na ke ko pesa bango baza déjà ba mikolo na domaine wana bancadranga na lekana makona baza nti ba papa d'être papa ya Molim. Il y a aussi des mentors. Au même temps, il n'est pas mon père spirituel, mais je gagne beaucoup dans les conseils, encadrement. Quand le temps je passe, na ke kotalaye, na pesi offrande, après fasambeli ngai na zongi, mais na komisko e pa ngai. Mais je garde une bonne relation na ba mentor na ngai nyonso. Na papa nanga ya Molim, d'abord mon père à moi aussi c'est un pasteur, mon père biologique. C'est un pasteur lui-même qui m'a baptisé à l'Axinga Zela ya Makamuna Zambe et puis jusqu'à présent il est en vie et il est aussi pasteur. Ma mère aussi c'est une servante de Dieu. Je suis né dans une famille chrétienne. Ah ouais, c'est une grâce. Voilà. Alors je repose la même question mais autrement. Maintenant on a lingala. Prophète Paulin. Papa Franck. Oyebisi biso ki obandaki kotambola ba église pour oza pasteur te ozali nde prophète. Prophète za moto yo esika nzambe amonisi likambo nde esika kokende. Otamboli ba église no oyebisi biso boye tomoni Bethesda tomoni Aseka tomoni ba pasteur to bosani. Ola otambola poza ki prophète. Lelo siko osali église étant toujours prophète to on a toujours casquette, il y a pasteur. Ah bon, et pas une abisso, ceux qui ont maintenant soit bandé église, babenga kaye pasteur. Alors que Zambé, Bible zéro baba pesibiso 5 ministères. Motifo ka asala ka moko wana. Il y en a aussi azokamba église mais azaka prophète. Il y a ngonde Zamba tia kati na ye. D'accord. La Bible, tout le monde peut lire la Bible et interpréter le verset. Attendant aux aboués, au côté d'un verset moko, Zamba peut se boire ou interpréter aux pasteurs. On peut prêcher la parole tout en étant prophète. On peut aussi prêcher la parole tout en étant pasteur. Ce qui ministère pastoral, il y a un moutozoa, il y a un moutosa. Donc nous, on est toujours là. Je dirige une église, je prophétise et je prêche. D'accord. Ouais. Donc vous combinez les deux? Tous les deux. D'accord. Vous pouvez continuer la pasteur, la prophète. Non, mais pour le moment chez nous, c'est ce que nous faisons. Quand vous dites chez nous, c'est dans la Bible ou bien ils ont la configuration de la congolais? Bon, ils ont la congolais. Au moins même na tango ya kala, il y avait des gens, babengi aza prophète, mais au moins balibi yende mutozo kamba azokamba mboka on tala ba seli ya nzambe zaki neti ba urua oui tumobo ya zaliona mais yende nzamba aponi awendre ye asali la kanzambe asola kana nzambe mais yende azokamba peuple wa on a vu aussi des prophètes comme ça oyo bazalaki na tango moko boye aza likolo ya peuple azokamba peuple wana mais yende asola kana nzambe alors bazalaki ceux qui nzambe na mawana ye papa Franck apesio mi balé to misato okozwa kaka ezapela mususu kaka azwa kaka moko ye azakaka pasteur mais okomana mususu pe Zamba pesa ye na maona ye apesa ye mi balé aza pasteur azape muyembi lisusu oui okomana ka kupe ko utiliser nyonso mi balé en même temps yembi la kanzambe koto lisusu akamba église mususu mona kaka ye azakaka pasteur soka lingi ko yemba awo bobandi oseka voix ya koyemba ezate mais mususu peza boye koto azokamba azoteya très bien mais ceux qui parlent linga na koyemba awa ambino na présence ya Nzambe voilà ils ont battu bazo mibale mususu bazo ata misato ayembaka a prophétisaka et ceux qui ont prophétisé ya solo makambo ya solo ezoko kisama alinga yemba awa bato bapambolana alingi pas fungole bla te yawo vous sentez que nous sommes les attaques naie donc ils ont dépendre na mawana Nzambe ndenge tozoka grâce epai na yesu ki apesio nyonso okosala mope. Très bien, Moutouma Nzambe. Papa. 4 ans. Vous êtes satisfait de Nzambe zo mimayo? Très très satisfait. Combien de fidèles? Comment vous comptez plein? Aujourd'hui. Bon, Papa Franck. Zambaza malamu, Zambaza na mawa. 4 ans
bientôt, dans un mois, 4 ans, il y a Péniel Maranatha. Nous sommes dans le 400 membres. Oh, ça va. 400 membres et une grande église. Et c'est on avait 2 cultes chaque dimanche. Pour comment qui mouquait, tu as déménagé depuis le mois de mai 2022. Et tu as alors, Naza satisfait. Je dois répondre à la question de Tuningai. Satisfaction Nangai est ça pour te commis et belleté. Pour te une église, il y a 400 membres. Je suis satisfait parce que je vois des choses que Dieu est en train de faire avec nous, avec son peuple par mon canal. Nous, je crois que celui qui est là-bas, c'est l'un de mes fils. Et il a vu lui-même, Aza témoin. Je vis pendant ces 4 ans, Bayona Moutou, Aza aveugle. Je prie pour lui. Ma doctrine n'a surtout ça la babilo côté maïté, ma foutate, le comme côté, bapesa Moutou, mais là non. Je prie pour quelqu'un qui est aveugle. Pas assez de prière, monsieur Moutou et Fomouane. Non. Oui. Ezali. Il est là. Ezali. On nous apporte une femme, 23 ans de stérilité, à Boutakate. 23 ans, une année, 2 ans, 23 ans, Nanda Mobile à Boutakate. Je prie pour cette femme-là. Les lois en amour, lui est là, à témoin. Je prends aussi à témoin, ceux qui ont dit maman Lor Mbongo, Mukolongo, maman on a témoigné, maman Lor Mbongo ayaka koyemba na église, tovandaka na maman on a témoigné. Et il peut que la ligne papa Franck pendant que maman on a témoigné, maman Lor Mbongo ayaka koyemba vana isika moko na groupe na yepe. Adraki na mwana mwasi moko azo yemba na groupe na ye, abalaki ça fait 6 ans. Yepe mabota est compliqué. Donc la maman Lor mona qui miracle on a et le tokutia wa oyo ezali un peu étrange nde abengi mwana yona et puis yo pose un problème ya mabota zo offrande oyo kende ko sele makambo tokutia a sele makambo wana babimi na église après milulu bazongaki na bengi lisusu 6 mois après azongi 6 mois après mwana mwasi wana azozonga na zemi ya 6 mois. Wow. Donc Zambé a visité Ebongo. J'ai des vidéos ici, même après les vidéos. Donc, tu as témoigné. Bien aimé, tu as gagné l'église. Mais moi, je n'ai pas de problème. Tant que tu as témoigné pour 23 ans, ah, il y a 6 ans. Après, le Zambé a pas moli. Je vis papa Moko paralytique. 3 ans et demi à paralysé. À Tambola, sur Kinshasa, à Tambola partout. A commis na Péniel Maranatha na kutra sambelité na tindi na prophétesse moko azaki wana na bana ya intercesseur na bosambela pona ye basambelité ici la zaki na doute après ngana kina cha loboko tie ici papa wana télé c'était un samedi na ba 14h a télématique chaise roulante papa wana téléma atambola mais azaki paralytique pendant 3 ans et demi. Je vis des choses comme ça. Et belé penza ba mabala tozo pambo na église wana ba tozo bala ta écoute il y a ba guérison et ça vraiment est belé. Si je réponds à la question na koloba kenaza vraiment satisfait pas en termes ya ketoza na mbongo ou bien tozu ba fidèle belé mais na komona ke ngoya na Zambé ezali et Dieu accompagne notre ministère par des signes et des prodiges. C'est là que j'ai dit que Dieu est là et je suis très content na komona ke Zamba za na biso na lolenge wana. Amen. Nous avons pas utilisé. Amen, papa. En préparant cette émission, on a tombé dans la vidéo de Yomoko. On prophétisait sur la mort de la reine d'Angleterre. Oui. En février 2022. 7 mois après, la reine a couffé. Papa, on a dit que l'âge de la reine de Poussani, on a s'accroché, on a la baise. Anglais, tous les Congolais, les en Angleterre, qu'on a peut en Nzamba solo parce que Kokufa est naturel. Il y a une prophétie ou un monaki wana. Ils ont Jésus comme il est l'autre, ils ont prophétie qui n'a pas Nzamba. Papa Franck, ils ont bon côté. Ce qu'on a dit, la prophétie, on a malamlé au Kolanda Yango. Non seulement nous avons annoncé la mort, il y a reine d'Angleterre. Mais n'a pas ce message par rapport à ce qui va se passer même après l'Iwanaye. Alors je reviens au début pour répondre à la question. Papa Franck Oyebi que Nzambé a salaka.
makambo lelo nzamba permettre na loba yango liboso ya bato soki na yaki na Afrique Info te bato ringa ba te que un jour moi Simoko il y a 23 ans à Bota pour ngana sambela pour naye c'était caché. Dieu n'avait pas permis que ibima liboso ya bato te. Ce qui peut moi choisir ya auto maman Lorbongo que je salue en passant à télémia à confirmer il pas à confirmer pour ayaka koyemba. Ce qui pas ayaka mukolo na tena église alinga kayeba te que zabongo. Il y a des gens dans ce pays oyo ba cause de la paix na Zamba neti ba David ba yebani pas vraiment liboso ya grand public mais papa baza na Zambé ya munene pe Zambaza ko utiliser bango makasi. Il est facile moto ami benga peut-être que non désormais na comme prophète peut-être que ceux qui ont lu na za prophète bato ba bana ko landa yo momingi mais na mutu mususu do il a za prophète do a lui bato ba benga yete aza prophète abuta mabongo aza na miso akomona aza na don ya prophétie aza na ministère prophétique et ce qui zamba yebisie makambo nezoya je prophétisé na makambo kutu ebele kaka pot ekotaki na YouTube te lokola oyo ekoti na YouTube nde nazo meka kupesa na lumière pona yango. J'étais en train de prier, Dieu m'avait donné une vision. Cette vision là il y a le 1er janvier après réveillon le 1er nabandaka retraite il y a 40 jours. Okay. Donc janvier mobimba na mois semaine mokotomi balé il y a février. Tout ça la retraite wana pona ko préparer année mobimba to benga dédicace de l'année. D'accord. Maintenant retraite wana ndé to créer makambo nyonso. Lorsque nous avons fait la retraite qui bandi janvier to comme na février na début to clôturer de Zamba Ibisingai maintenant na annoncé na monde ba événement oyo ko s'est passé tout au long il y a 2022. Comme c'était la retraite il y a ko dédié 2022. Des Zamba Ibisingai maintenant makambo e koleka na année 2022. To zaki na février, je commençais à faire ma profession comme déjà presse côté na église déjà bana bazo bazana na presse ba ba caméra, je commençais à le faire na pese ba message ti ba message là qui est belle de côté kiwana. Alors je voyais Zamba Lakisingai na Angleterre, na moni zete moko ya munene vraiment koleka baoba. Zete wana bakati yango na misisa ekoi na se. Na tous les amis mais qu'est-ce qui se passe? Dieu me donne la précision que za moka ya Angleterre. Et en Angleterre mokonzi ya mboka oyo akokufa. Zamba Ibisinga akofa ka année oyo ya 2022. Mais kokufa na ye makambo susu ekolanda sima kuna eza makambo ya mabe makasi après juste sa mort. D'accord. Zamba Lakisinga makambo na nyonso ti c'est comme ça que j'ai annoncé na bato que boyeba que année otoza nango oyo tala mutuneti reine d'Angleterre Elizabeth le tango kufaki osomona te que ça événement munene c'est quoi monde et qui na année 2022. Oui. Alors Dieu avait voulu par sa grâce à la Kisanga yango ezate que akomaki mukolo mukoto akoza pe mukolo mais année pele ki akomite mais oza makambo ya 2022 des Zamba lobaki na 2022 makambo nzamba la saki après sa mort. Voilà. Merci papa Franck pour la question. Après sa mort je donne ça comme une nouvelle prophétie. Amen. Pour qu'on a qui n'a détaillé. D'accord. Après la mort de la reine d'Angleterre Elisabeth, Zamba Ibisangai que Satan a s'imposé mingi na mboka ya Angleterre. Jusqu'à ce que papa Franck, je voyais dans mon esprit que bakotisi na école bana bazotanga, bakotisi sorcellerie est commis comme un cours où il faut pas apprendre. Mais cette loi avant et comme on a voté à mon assemblée nationale na bango et comme officiel batu ba adopté yango et que vous allez quand tu es libre il y a quoi la sorcellerie et vous allez na école mususu na ba ya l'état ba cours que vous allez donc il y a dobi il y a misala moko ya molili ebele kokota kuna et je profite même de cette émission pour dire na batu bazakuna o bayoka kalingala la communauté congolaise. Il y a que ceux qui bana bakendaka classe babanda ko vérifier mingi à partir ya année 2023-2024 tant que on est koleka ata ceux qui na polele la salle ya moté bakoye kulisa bana wana biloko ata na kuzu bakukata na ndenge bele ba vérifier ka biloko bana ba ko tanga na bakaye événement on est bando ko ya bongo mo makasi et je vis que
Satana ko bomba malisusu te mais cela na ko se dévoiler makasi encore une fois de plus bato bazala le poso oyo ya mutu mwingi bakozala na avantage penza mingi te même na ba entreprise na côté wana et kozala neti ko marginaliser bango biloko moko vraiment ko sala mavenza ya moi bien te et ko sala ke bato ba le bela yango monde entier donc l'homme noir a vraiment considéré te na carte na mboka ya Angleterre bakola kisa vraiment un na bango vis-à-vis de l'homme noir na carte na mboka wana donc racisme voilà et puis misala ya munguna et ko bata malisusu te kasi ko mana mposa. Donc le diable a voulu que règne na carte na mboka. C'est parmi les événements où nous avons l'accent que yangonde ko tombwama si mayaliwa ya reine Elisabeth. Merci papa. Quand on a même ordre d'idée, il y a ma prophétie. Oui. Il y a une prophétie internationale. Ah ouais, pourquoi pas? Parce que c'est un Congo, Au moins, parce qu'il y a 2-3 jours, vendredi passé, coup d'état Salamina, Burkina Faso. Donc, il y a un coup d'état Moussoussou. Un coup d'état Moussoussou, Salama, il y a 3 jours. Prophète, au moins, au moins, merci beaucoup, Papa Franck, pour la question. Na bandaki ko sambela pendant que nazo sambela Dieu m'avait mis à cœur na sambela pour na ba nation où il cause la secouer comme nous savons tous en Afrique dictature eza mingi passe en Afrique zamba lobi na sambela pour quelques pays il y a Afrique pendant que nazo bon de la maintenant Papa Franck na mona vraiment boye na vision moi écoute na expliquer yo exact mais j'ai vu comme ça drapeau bakomiango Burkina Faso drapeau wana ezalaki na batru ya masasi ezalaki na makila pendant que nazo mona vision wana na tuni zambe ça veut dire quoi zamba lobi coup d'état ezo salem et j'ai cru que ça coup d'état oyo uti ko salem parce que na janvier coup d'état moko salem zamba lobi que ça coup d'état na tuni zambe bino eza coup d'état oyo uti ko salem te eza coup d'état mususu ezo ya ko salem na kati na même bon papa oyebi je bénis le Seigneur. Et ça passe pour au ce message à bon. Donc, beaucoup coup d'état où tu peux salema na janvier au commune à février. Zamba lui que monsieur Zoya mais au courage. Au lieu que ce qu'on a un prophète tel que Zamba a péché précision au kobanga te a sur le bien mes amis pépé comme c'est impossible na ne moko de coup d'état salem. Mais Dieu m'a dit non. Il y aura un autre coup d'état dans Mboka et Burkina Faso. Le monsieur qui vient de prendre le pouvoir, c'était, son nom c'est Paul Henry. Et il va... jeune là. Oui. Il va partir. Où il y a autre chose au pouvoir dans le coup d'état. À Colombo na pouvoir, quand on a manière où il y a côté là. Ça veut dire que le coup d'état a mis balé koya pour nous renverser le régime naïe. Le régime naïe, ils ont alors renverser le régime naïe par un autre coup d'état dans le Mboka et Burkina Faso. Annoncer ma campagne. Comme déjà quelques bateaux, le projet de Satan est que Mboka wana au lieu batonga ba évoluer baba mokonzi oye alingatia makamubu ya évoluer balongolier bazongi à 0 au bukoto et puis makila etaka moi mingi. J'ai annoncé en février que na Burkina Faso coup d'état ezo salem. J'ai été insulté par un homme comme on a les amours sur notre YouTube azali pour commenter qu'il y a moi mingi na kati na niwana a le but jamais coup d'état ko salema na année moko mi balete c'est impossible ba professeur Bino Lukuta va prêcher tes fidèles il a dit des choses comme ça. Je dis c'est pas un problème. Papa Franck, moi j'étais à l'église lorsque coup d'état et où salema na Burkina Faso. La première personne qui m'a écrit sur WhatsApp pour confirmer ma cambo na Lubaka, c'est le même monsieur qui m'avait insulté. Il s'est repenti à lui, non, il y a solo Nzamba Lubaka. Il y a un Dieu au ciel. L'homme de Dieu Makambo Lubaki wana, et vous savez, ma autre mukina tongo, banzela, nous sommes à Kokangama, tous au bouger, prier pour notre nation. J'ai dit, ah oui, na des films, coup d'état, un autre coup d'état dans Burkina Faso, on a dit, waouh,
Moi-même, j'étais étonné de voir que le Seigneur avait dit la vérité dans la profession. Il a annoncé coup d'État dans Burkina Faso. Et je vous dis, mon fils qui est là-bas, ces derniers temps, je me réveille le matin, dans un message, j'attends combien il y a Burkina Faso. Et basabouler na page na compte na YouTube belé pendant quelques mois et puis bazo comme la moi mingi j'ai pris la décision il y a kubonde la mingi na bango même na musika ko soutenir makamuzo kende et ils m'ont dit baba partager profession na tina milieu ya ba politicien na Burkina Faso. Donc ils ont compris que lui est congolais. Aza musika na Congo mais exactement zambala kisaki makambu ya solo oyo kuleka na kati na mboka na biso na Burkina Faso. Donc quand Dieu parle akokisaka yango. Quand Dieu parle akokisaka yango, c'est vrai prophète, mais par moment toyo ki ba prophétie mingi na mboko yo et puis l'épée l'homme de pétage le barrière qui on a ba lobi kaka oya comme prophète o kuna prophète donc mboka o tondi sami na ba prophète et ba prophète na ba prophétie na prophétie. OK. Malheureusement toujours mon la prophétie on ndenge zo kende mususu penza donc na koseka na mawana motema na kanda ezo simba temena même prière au côté de 40 jours. Au moins, Marambo est qui déjà en mai 2022. Oui. Tout ça, c'est depuis mai. Tilelo. Oui. Le Rwanda continue à nous menacer. On a gagné. Oui, ça n'a pas beaucoup de bango. Oui, oui. Mais il y a le barango déjà avant. Papa Frank Makambouana Zambala Kisaki Yamo. Zambala Kisaki pour la RDC. Si vous avez na YouTube, vous avez Rwanda RDC, prophète Paulin, profession na yango. Zambala kisaki makam oyo estringa passe na motema que munguna oya bata maki. Je sais que j'avais aimé la prophétie oyo Zambala baki a ko dévoiler munguna. Et moi j'ai béni le Seigneur na ce qui s'est passé à l'est récemment na main. Papa oyebi ke na mboko ko banda mokonzi na biso ya liboso oya lekana ki après maréchal oya yaki na régime sous elandaki oyo ba remplacer ki RDC na metanga na munoko na bango na munoko na biso to ba ke Rwanda azako agresser biso te parce que tout ça qui na preuve ata mon côté. Oui. On pouvait toujours dire rébellion, mouvement terroriste. On ne pouvait pas citer le Rwanda comme ça parce que tout ça qui n'a preuve mon côté que mais c'est pour la première fois que gouvernement lobby que nous sommes agressés par l'armée rwandaise. C'est lui qui a fait ça et Zanzambe pour que masque et kouya tout ennemi na biso. Et lorsque le combat devient facile lorsque vous découvrez l'ennemi na bino. Et maintenant, tu dis que ceux qui ont des mouvements islamiques sont ezakakayo. Ceux qui ont moi ezakakayo. Le monde entier va comprendre que ceux qui RDC à mon qui passent dans est kuna ezali Rwanda parce que Dieu a permis de le faire. Mais annoncer qu'on a février parce que nous avons le belé kingai que bientôt là relation diplomatique entre RDC na Rwanda et Kobeba makasi na koluka ko dévoiler bino bomona munguna oyo anyokola bino tangu mulaye me yakobatama bokomona ye bokoyeba ye. Tout ce qui s'est passé ici papa Frank ce n'est que le début. Ah ouais. Oui. Makambo sera qui na main juin titozo ya boy ce n'est que le début. Relation na biso RDC na Rwanda et kozala vraiment malamute. Voilà, dans les jours à venir. Dans les jours à venir ici. Et qu'on bébana vraiment. Parce qu'il y a vraiment un ennemi potentiel où RDC a beau sana kayete na mémoire na ye. Même après mon conjoint ce cas koleka mususu akoyaka mais déjà entre les deux nations déjà vraiment na climat moko et amala muté kozala wana. Alors Dieu par sa grâce a talisa kibiso que makamone koyaki et banaki na moya mais gouvernement cette déclaration ti na place toza lelo climat pena no kuto evandi peza malamute si tozo ba awa no chukolo ba yango na bunaga na kuna makambo za compliqué ça veut dire que c'est le début c'est le début il y a nyonso mais Dieu nous avait déjà montré ça
que Ekosalema et Koya Nakatamboka Congo et on doit beaucoup prier pour Nayango pour que Kimewana ait régné quand même Kachinabiso. Voilà, c'est une prophétie que Dieu nous avait révélée depuis février 2022. Voilà, j'ai bien suivi quand même cette vidéo. On va acheter par une dernière prophétie. On va tout compter dans le thème Moussoussou. Rébellion à Mali. Oui. Na Mali, Papa Franco dit que Mali, on a zolo ba oyo et au tuko yaka siko na plateau na yo. Le Mali va jouer un grand rôle ici en Afrique. Chez nous, en Afrique. En Afrique. D'accord. Munguna oyo azo combattre ba pays africains belé. Bazo ko kate ko résister na ye. Mais ba yidi ke yenda zo bebisa ba makambo ebele. Ba konzi ya ba mboka mususu bazo kanga, bazo tika la calme, silencieux pour bazo banga ke nguna wana za na makasi ebele. Mais Mali a affronté. Mali a affronté Munguna wana. Moi je voyais ça depuis le mois de février. Que Mali a décidé alongola bokonzi ya Munguna wana na mboka na ye. Abenga na Munguna wana. Quand je dis Munguna, je ne vais pas citer les noms. Alubi Munguna wana il faut along. Abenga na ye. Na lobaki ya mona kachi na prophétie. Maintenant Munguna oyo Mali a bimisi na mboka na ye. Yende muto azalaki ko kende ko luka ko sponsoriser ba ko financer ba groupe ya fausse rébellion ba mouvement ya ba terroriste pour que akota na kati na mboka ya Mali abebisa a renverser régime ya Mali parce que Mali esengeli a joué un rôle très important na kati na Afrique pour la indépendance Afrique. Papa Franck, l'Afrique que vous voyez, moi je prends beaucoup de temps tout ça mais pour l'Afrique. L'Afrique, nous ne sommes pas indépendants. Même bande qu'on a biso oka biso moko tolobi ke tokina na ba yurne to chebango kaka ngi to chewa na mbala moko akomi élève ya bato moko boyi bazoi bise nyonso o bango balingi baloba ya monde ya kusala ata biso nde to zui papa Franck to chemba la moko bako biso ke soko boyi kusala boyi to ko bomayo parfois pasi bato zo na kati na Afrique ezabongo tozui de kuna biso topesie mandat vanda wana mais balingi siku yakuma pe mwana bitinda na bango c'est ce qui se passe en Afrique. Maintenant Mali a décidé ki aboya eloko wana que ngai jamais na koyo kate o bino bisa ngai o zanda kuna ngai na descendre na ligne bato wana mutu wazaki koya siku na rébellion wana poke bakende ko bebisa mboka ya bato et moi Dieu m'a montré ça avant kuto babenga na bango là je ne sais pas France azalaki na kati na mboka Mali les relations zaki malamu tout mais na février lorsque Zamba le dit que bako panzana je voyais ça na annoncé après mars avril de bala moko Mali bengani ba kuna Mali a bengani ba français ba tumi ba drapeau na bango ba sali non ce tisili ce sont eux qui ont fait maintenant que tina moya ba mais ba terroriste ba kotikuna mais intégrité ya sécurité moi comment qui un peu compliqué ba zambebele comment qui na ba rebelle tout ça vous avez même appris que il y a eu ceux qui 30 militaires ivoiriens oyo ba kinaki ko se retrouver ba comme na kati na Mali na aéroport beaucoup même nini on n'a pas compris c'était ces événements là oyo Zambala Kisakingai ke ko salema na 2022 mais j'ai prophétisé pour ça na février sans que et na moment où les relations vraiment malamu entre la France et le Mali. Et Dieu m'avait montré ça bien avant. Je pouvais toujours kolobayango. J'ai aimé ba accomplissement au nyonso parce que aujourd'hui Papa Franck, nous avons une mauvaise conception de voir les choses. Les leçons qu'on dit que naza prophète bino bokabola ka ba famille donc bazwaka biso très longtemps même na Congo je peux le dire devant la caméra ba mona biso ba tout ba prophète ka ya kusakola pona mabala okobala okokende poto famille na bino baza bandoki et ce que c'est là que les gens disaient bino ba prophète na bino ekabola ka ba famille mais maintenant les gens peuvent aussi comprendre que on ne fait pas que ça. Zamba c'est ça aux États-Unis. On peut voir aussi des choses, il y a moins minèmes, il y a politique, dans le domaine de nyonso, makamususu, tu vois comment on a yango, tu sais qu'il y a ba famille wanate. C'est ce que moi j'ai aimé peut-être na Zamba lelo. Amen. Alors en fait, Papa Franck, Zamba la gisio
Bah événement belé. La majorité, il y a des événements malheureux. Voilà, il y a mabé. Bah événement mabé, il y a malheureux. Mais pourquoi ça n'a qu'un embêté à déjouer parce que à la possibilité nyos. Rien d'Angleterre. Il a fallu akoufa. Oui, kokisami. Est-ce que moi ils allaient quitter au sein ngata mawana Nzambe alongola liwa. Ça c'est la première question. La deuxième des questions Maramo le kina Burkina Faso. Hein, pouvoir les renverser et puis coup d'état ça a mis 2 fois na Nemoko. Pourquoi pas qu'on s'enga mawanaye et le quoi n'est comme pour bande ko baza ko souffrir ndenge bazo solana yo je crois en privé. Question des aoyeba pourquoi kasi osenga ki mawana nzambete makambo wana mabe komate. Merci beaucoup Papa Franck pour la question vraiment nando zela yango. Papa Franck, Dieu est souverain. Il y a certaines choses à la kishoka à titre d'information parce que azolo baké asala ke eloko moko te sans que à l'action on a ba serviteur na ba prophète. Il peut seulement collaction à titre d'information mais toi tu ne peux pas changer au yalingi asala. Mais Moussou Soupé je me réjouis je crois que tout ça l'émission yo Papa Bradley à Kolanda yango il y a journaliste il y a RTVH na canal Mercure. D'accord. Abengangai na pesa profession moko na télévision na ye. Lorsqu'il m'a dit que Pape François je crois. Oui, François. Pape François akoya aona na Congo. Bon mona ki ba banderole na zela, c'était mouvementé devant l'Assemblée nationale. Je suis passé na émission je lui ai dit akoyate. Oh, oui, je lui ai dit ça. je lui ai dit j'ai prié, le na yoki kazoya, mais zama sera akoyate. Atuningai a prophète. Mais azoya dans 2 jours, na dit akoyate. Dieu m'a dit Pape akokoma awate. Atuningai pourquoi? Nabi na tuni Zambé. Zamba lubi akokoyate. Que bande ko balimbisa parce que agenda ezalaki malamute. Makambo belé. Pape c'est un homme spirituel, c'est le numéro 1 spiritualité ya monde ezal beaucoup na ye. Mais je vous dis ce qui a comme kanaka na mboka oyo. Alinga kiazala vraiment lipamboli pona bisote. Okay. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici dans cette émission, mais il y avait 4 provinces qui étaient ciblées. Il y avait le Katanga, le Kinshasa, le Bas-Congo et le Bandundu. Il y avait des événements qui pouvaient se passer. Na PCE profession Zamba Boui qui a koyate. Attends un jour, beaucoup apprendre. Donc comme il y a que l'homme faut il a un problème na genou. Ça veut dire que c'est un gars qui a comme. Mais nous, on a prié. Dans ce sens, c'est vraiment que le coup, tout le monde qui est il y a des choses qui ne vont pas bien. Zambé, Abongola Makambo, a quitté. Il a quitté finalement. Et vu aussi son âge, peut-être qu'on a vu un jour, on a allé qui a été arrêté. Zambé, Azraka Bongo. Vous pouvez prier à déjouer le Cambouana. Moussous Palbera non Moussa Langa yeba makamone ko salema ba toi se préparer. Makambo ya corona o zomona o papa et ça parce que si on n'avait pas le temps à médiatiser. Nous on avait annoncé ça en 2000 avant EYA, je voyais des événements où ça m'a namboka toi annoncer qui yango mais tellement que aux autres bana bato la pembe na yoana ba yoki na bango mi balemi sato na église et aujourd'hui avec la presse je crois que à chaque fois qu'il y aura des événements, on peut venir devant le média. Ça serait une bonne chose. Prophète, vous entendre parler, sincèrement, sérieux. Merci. Oui. Façon Makambozo Loba, c'est cohérent. Merci, papa. Nini faut bakonzi basala, nini faut peuple congolais sala. Pour tous kimia na est ya mboka na biso. C'est vrai bakonzi baza na calcul na bango parce que bango baza lui mieux informé na makambo tali sécurité na mboka. Mais bino basala nzambe pe bozali très important pe na bango pour na kosunga na makambo yo nzambe za kodakisa bino. Papa Franck, merci pour la question. Je vous en prie. J'interpelle tout le peuple congolais. Batika kolakela mboko mabe. Nous avons un langage zakaka mboko yoko bongate. Mboko kaka tote kango kaka toka bolambo. Mutra muto pona pays na yakende. Mboko yo ayo mboko abile kelmabe. Que les gens arrêtent de maudire ce pays.
pouvoir ezalaka na maloba tolobaka oyo. Deuxième chose, mboka oyo ekobonga. Mboka oyo ekobonga na génération na biso tolekite. Biso tokomona kobonga ya mboka oyo. Ya solo papa. Oui. Papa, notre génération ekomona délivrance ya RDC. Amen. Touti musika kastokomi pembe. Amen. Ya komona délivrance ya mboka oyo. L'église ya Congo, je parle de l'église corps du Christ. C'est une église puissante. Mais les églises moko ezali infiltrées comme partout dans le monde. Ezaka na ba ya malamu na ba oyo ya mabe. Oyo ya malamu bakuba na kosambela na ndenge ya solo. Ba continuer kosambela délivrance ya mboka oyo ekomi peine. Moi j'ai vu Mandalala mboka mobimba bato bazo yemba bato bazo sepela bato bazo komisa nzambe. J'ai vu des images comme ça. Je crois na ba 2021 vers la fin. Je vis comme ça. Dieu m'a dit c'est la délivrance de votre pays. Et Zoya papa tellement que vous meli mo mingi des fois tu as doute ya kokoloba ke ekoyate ekoya mboko eko kangolama mboko eko kende liboso mboko eko pambolama bato bako sepela na yango. Mais ce que je peux dire na bakonzi ya mboka même en Israël et sengelaki ba comprendre qu'il faut que se confier na Zambé que kokota na ba alliance ya ba paya baza na courage ba se confier na Zambé ba yoka peuple ba confier pays na boko na Zambé na zomo na Zambé ko sala ke makambo ebele e ko kisama. J'allais vous dire quelque chose par rapport ya nino isa message moko elinga na mutu. Papa Franck, même au temps sur l'émission, c'est un message que Dieu me donne. Namboka Oyo, dès que tu as allé élection, il y a 2022, il y a 2023, oui. Tous les Yango. Mais il y a 2023. Élection? Oui. Dans ce moment, glissement ya muke kozala. Zamba ebisinga ibongo. Moi glissement ya muke ekozala. Ekosala ke ekomatina 2024. Mais réellement élection ekosalema ekozala. Mais en 2023. En 2023. Tant que ekosalema na kamwa glissement ya muke. L'actuel chef de l'État Zamba Otukopesa ye deuxième mandat. Nalibi Aoutukopesa ye deuxième mandat. Quand je dis il vient de lui confier deuxième mandat parce qu'il a quitté. Mais nazomona Zambé Aoutukopesa ye maintenant chance de sous. Il y a deuxième mandat. Il y a deuxième mandat pour Asala Oyoa Pesengeli Asala. Ils ont vraiment chance à Souka Zamba Pessier. Je peux le dire, Lelo, bah émission tout ça, Afrique Info, ils ont entreprise médiatique à Mounel de Kotikal. Mokozi Amboka Tozana Félix Antoine Tshisekedi va faire un deuxième mandat na pays Oyo. Élection on est collecta, moi trouble ya muke kuluka kusale manaba mécontent, mais kusala 2 jours 3 jours dans peu de temps après climat normal à pouvoir naïe. Lorsqu'à cause ça pouvoir naïe deuxième mandat naïe et sili. Moi je priais, je vous dis des choses que Dieu m'a dit. Province ya Liboso cause au pouvoir ezalaki ba Congo central. Oui. À l'époque ba Congo. Avant le président Kasavubu. Après il y a eu Équateur. Le président Mobutu. Na Mobutu. Troisièmement, il y a eu le Katanga, Mosé et Joseph Kabila. Après, maintenant, c'est le Kassai. Président Fati. Avec le président Fati. Il y a des mandats. Province où Nzambé a ciblé maintenant besoin de pouvoir. Après président Fati. Après président Fati. Ça, j'annonce, après. Nzambé a décidé d'atteindre le pouvoir dans Kivu, les grands Kivu. Na président na babi angolelo na moni kombo ya mutute na yebité mais c'est quelqu'un tu pesa Fati deuxième mandat au moment que derrière que comme 2028 sur le samedi 2023 5 ans 2028 voilà mais sur le samedi 2024 2029 donc en 2029 voilà muto na cause vraiment connu na grand public te azali muto moko boyelo ni moko ya sika o wapi Zambé a coaché na kati na nzela yende mutu a remplacer le président Félix Tshisekedi
Après deuxième mandat. D'accord. Zambazo ti na tuni Zambé mais pourquoi au-tin pouvoir résoudre na Kivu. Zambé c'est un Congo ezamounen. De la même manière au bakendaki bazoki na kuluka baoana bazo. Pourquoi? Parce que baoana baleli mingi. Baleli mingi, bakufi mingi. Quand on parle de la guerre au Congo, on voit Est, Sud Kivu, Nord Kivu, les grands Kivu, Bangonde, bazaba martyr. Il y a souffrance ya Congo, kaka pona nzalate, mais bakata bango bitu boui. Na moni Zambé a sepeli, azongisa pouvoir epa na bado mwana na bango moko, akoma bokonzi ya mboka oyo. Zambé zibisangai ke akuzana facilité ya kovandisa ba notable. Ba tribu nyonso ya Kivu, Sud Kivu, Nord Kivu, akoluka kuvasa bango yende muto akozasiko na schéma ya lolenge akopesa kimia moko total ya keotale na boyi mutu moko akoko siko tema kotoyo azate ayebi voir même ba adversaire na bango na ngambo ezela Rwanda ezela Burundi ayebi lolenge ya ko maîtriser makambo ebele schéma ne kosalem attaque na mboka ya Congo. Et c'est là que je voyais qu'il y aura la paix totale, Papa Franck. Ba Congolais batika ko loka mboka o na ba langage na biso, mboko iko bongate, mboko eza modi, toteka mboko, toteka lango nani, eza mboka nzamba pesa biso. Mais ko bonga quand papa tout. Mais c'est ce que je vous dis que makambo ko kozo mo ata muke, mais liboso awa tozana ata muke ya souffrance, délivrance na biso ekomi moi peine. Délivrance na biso comme peine, je pense ba kondiambo ka ba message oyo et outé pas moto nzambe le prophète Paulin Bakajika. C'est très important de travailler avec les hommes de Dieu parce que à tête boyi makambo nzambe na mboka oyo nzambe kanenta délivraka. Amen. Amen. Nous qui malamu tout monde a rage moto abeli akebo batambo to mona bango mukora kobela bobe ngila ngap musala nzambe mukora kokufa banze nzambe même na matanga na ye suka côté le ba ko la ata uzbo na yo nzambe mais suka ata tu la loge mukora kokufa na matanga ba kobenga passer moko ya ko sambela. Alors le canon de l'Andia c'est très important. L'église est puissante, l'église corps de Christ. Oui. Mais elle est infiltrée. Très puissante. Mais elle est infiltrée. Oui. Nous avons infiltré l'église corps de Christ. Pour le moment, pour Balongwa, je réponds à votre question, Papa Franck. Il faut maintenant que les vrais va s'imposer. Les vrais, Batelema, Babima. J'ai compris une chose. Les vrais, parfois, bazana se banzete na bambunda, mais bazaba vrai. Le vrai, bazana mangengenge 3 ans, 4 ans, mais azoza ngatame mata $100. Le vrai, azana moyen même ya koyo kosala émission boyete, baza quelque part. Zambe asunga bango, babima ebele, po ya mabe, babana kokita. Aussi longtemps que kaka o ya mabende bazana ba moyen. Ya mabende ko l'église tonditi kuna batie caméra otali bango bazabon. Je prie que ya malam zambabi misabango bazo courage babima bachata ba téléphone na bango baloba bato bamo lorsque bonzambe ko la lumière et quoi ebele ténèbres ko disparaître yangomoko. Et je peux encore vous dire que dans ces pays Papa Franck Zambé a commis quoi rien à relève. OK. Ce qu'on remarqué, ce que je vous dis, ils ont prophétie. Zambé a joué na relève. Ils ont battu déjà tant qu'on a bango commis déjà na souka, ba commis déjà kolika. Au coup ça va peut-être 10 ans liboso. Au coup ba comme ce tanga mate. Musu peut-être ba ko kufa par rapport à âge na bango, zamba ko benga bango, peut-être asili penza boya vandi, maintenant zamba comme na posa ya relève. Maintenant relève ne pas comprendre, pas de conscience, ba telema. Baye ba ke moka oyo ba mone mutu ba kusokipe na makambo oyo ba se sanctifier et puis ba éviter les erreurs ya ba ene de église comme très puissante encore. Papa mingi ba koloba omoni ba yaka kaka boye yebe boso to pesi confiance to pesi ba konzamboka ba lembi pe bino. Oui. Ebele pe bo sambela pona mboka bino mbongo liboso. Oui. Basambela ba scandale na ba réseaux sociaux. Bosambela bo kubunda na kocha bonzambe pembeni na kobeto makofi. Basali na nzambe to ba konzi baza komona ndengwana. C'est vrai, ba vrai bazali. Mais confiance, ça fait mal. Ça fait mal Papa Franck. Ça fait très mal Kamuzo Bawana. Ça fait mal. Moi je suis allé na mon pasteur prophète Mokoza ivoirien, il parlait de moi. Lorsque ma ville est au Tambola, ma profession est au Pessane, après ça, ma profession est même en Côte d'Ivoire, je voyais deux missions, il y a
président de l'Assemblée nationale, n'a annoncé yango. Après un temps, la démissionnaire, Guillaume Soro. Voilà. J'ai vu Motomoko Zolo Belangai. Nando la kisa nani ndeko Israël moi nanga tabona awa. Regardez comment quelqu'un Azolo Baké, il y a au Congo une onction prophétique authentique. Il y a un jeune homme, Mazam Mukolote, c'est un jeune homme, mais Makamozolo a détaillé ce que Dieu fait au travers de nous. Et lui est ivoirien, moi je suis congolais. Tout le monde était tout le monde, mais témoignage à Saint-Esprit, à l'Obelangaï, na ba page, na les réseaux sociaux, na à Zobel Makambo, na Yakumo. Papa Franck Mboka Oyo, Batu Yamabe Bakuksi la Kakakate. Makambo na Congo, et ça peine à Mboka Nyonson, Ezali, Ezo Salem. Mais la seule façon, il y a qu'à faire disparaître Batu Yamabe. Batu Yamalam Batelema. Et je peux dire aux Congolais de nous faire confiance. Il y a encore dans ce pays les 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Ou ils bazou sel na Zambé na Bosembo, ou ils bazou sel na Pona Bongote, ou bazou luka bomengo ya mukilo, ou baza na Kindumba te, ou baza na nini, ou baza se consacrer pour na Zambé. Na clôturer, na profiter na mutuna. Ce frère qui est là, baza témoin. Moto ya bika na paralysie 3 ans et demi. Place à Outa qui est $5,000. Bateka le pango va payer $5,000. Na église. Oui. Non. Alongo kuna atei na hôpital moko isa ya bandoka ba chinois côté ya bandili. Basenga sur 3000 combien à pesa. Basungaye et simba. Dans 3 ans et demi, bateka le pango. Mbongo no sueleka. Mais tunangai quand il est venu na Penil Maranatha. Abika complètement, même sans francs naïe, na senga yangote. Même sans francs naïe, après ça naïe. La dame, on a abouti après 23 ans de stérilité. Même pas 1000 francs, qui a dit qu'il a droit pour la prophétie. Mais un grand miracle comme ça, et c'est bon. Il y a un papa de l'église, papa bienvenu ici, que je salue en passant. Il y a Ebié. Il y a une famille na Bandal côté à Yinga quelque part là. Babon de la cannabis sauté. Mais dans une famille là, babenga pour na kamibale. De ko za liboma, musu soza na AVC. So yezo tanga. O peza boy mutu be bazo mo milamba na misu ya papa. Papa on a un grand homme politique. Régime est na c'est régime na bango. Na coach na lopango papa Franck Verba 0R. Na kuti mitu kaitangami. Babengi ba pasteur na bango ba tamboura isimbite. Papa na komi na lopango wana. J'ai prié pendant 30 minutes. Ce que je dis, la fille s'appelle Dieni, on a 2021. La salle mariage na sala wa Bob na Bandal quelque part en face ya Bakaya. Fal Bob. Ah. La salle mariage wana. Dieni c'est une grande fidèle à Zamos Yalibala. Dieni Zamba Bikisayi. La prière, il y a Zamba Bikisina Nzanangai. Son père me pose la question, prophète, qu'est-ce que je peux vous donner? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dieu m'a dit, kozoelo ko mokote oya ko pesa yo. Yebise aya na église aya ko témoigner kaka. Alo bana Zambé makambo aux ambassades. Alo bana batu aux ambassades. Mais regardez beaucoup de voitures. Si nous nous avons pour votre information. Nous avons parfois na moto jusqu'à présent. Mais regardez miracle ya bon. Va poser aux questions que topé ça yo nini. Mi to kamo etanami na lopango moto mwa politicien azana mbongo. Mais Dieu te dit ne prends pas son argent. Mais à l'église, il y a qu'à témoigner. Ayaka tina l'église. D'accord. Même la fille est venue. Ayaka quand on a fiancé naïe. Bah il y a qu'à témoigner. Bah tu vas y aller c'est pour dire que tout le monde n'est pas venu na Moussa Nazambé car pour un bon côté. Il y en a aussi même occasion ils allaient à cause d'un bongo, à cause d'un moutou. Mais Dieu lui dit non, ne le faites pas. J'allais dire dans la question s'il y a des gens qui nous écoutent, bah faire la confiance. On peut corriger les choses dans ces pays et ces pays peuvent avoir des bons serviteurs de Dieu, c'est qu'il faut pas compter pour Makambo Kendrick. On peut changer thé. Est-ce qu'on peut changer thé? Parce que c'est vrai, on résiste encore. Mais lobby, bandeko ba hôtel abisso, bazana ba États-Unis, baza partout dans le monde. Bazana pour ça basa la confiance, ba koya. Ba sera ndenge na ndenge ba koya, na moni pas alliance ezate. Bazana hôtel à lobo no de bazana. Est-ce que
Au côté décevoir bisoté. Non. Ton Zambé ou akela yo. Jamais papa. Biso toza ba kino ate biso to utana intérieur. To yebi ko luka Nzambe pe ko vanda na Nzambe. Denge na uta intérieur na ye awo boye soki zaki pona mitu katolo koso ya bambongo déjà ici na ifana zoaki déjà papa osoko moni mutu azui lo kwa bongo te donc makile wana ya lokoso toni ni zakati na yete et puis la plupart ya batu bate ka ba dona bango ezaka sima ya matériel moi elu ya muke lelo izana batu bele même pour élection à prophétie offrande du prophète pesa $5 ba sala yango mais nous ne peut pas le faire donc ezate kati nanga et le connaissons que ezate ezapete et koyate donc il y a toujours des gens papa Franck oui babunda na kake bali bana fenêtre tabi makana porte monene zamba pambule na voix officielle akende abonga na vie na ye pour a tricher ngana lobaka na ndolo bana bato un jour na matin yake na ko tricher kan zambete donc il faut nazela zamba pesa ngai na tana ye na milukela quand un serviteur de Dieu akomi ko luka amifuta ye moko zamba kolongola kombona na liste ya ba uya ko futa moto ye prophétie pesa offrande du prophète kuna na secrétariat pesa $5 plus déjà bandi ko mifuta ye moko déjà zambazo tala yo OK il y a déjà azo sala mais azo mifuta ye moko comme ça à s'occuper na we azozo comme tozo na ilanga na Nzambe ko musala ezaye tozo na ye moko futa biso mais pourquoi abanda ko mifuta ngai moko pesa ngai $5 prophétie pesa mbong ozo mifuta zamba kolongola kombona na liste ya bato uye azo ko futa or na $5 ya bato eza muke makasi. Ce qui est lingi maintenant yimoko amona tous les sacrifices afutangai papa ko pesa ngai ba millions parfois na mutumo ba yebe da walbi que prophète Dieu m'a convaincu de te bénir Dieu moko boye on politicien mo boye ba homme d'affaires a pambolio on a zamba futaka alors moi je refuse ya ko mi futa na ba $10 ya batu ko boye salaire o lo les obongo sapona ngai donc je peux dire que batu ba bonde la mingi pona biso to changer tenengo chikoloba to pengote to tika bonzambete to teka pe ya mopona mbongo te kasi to zela nango poke mboka oyo un jour batu bapambola mana o toza nango. Amen. Pasteur to comme suka prophète. Merci. Ola bakajika sincèrement je me sens un peu convaincu. C'est vrai vraiment muda tembe na makambo nzambe po to moni ya mingi. Amen. Na Kinshasa oyo epelaki moto Kinshasa zo continue kopela moto et bato zo pelesa mingi za bino ça c'est vrai. Donc dès que pasteur m'a bien frère Patrice Ayemba j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. C'est vraiment vice versa et ça fait mal pour nous les chrétiens. Parce que moi je suis né chrétien et je mourrai chrétien. Amen. Je trahirai jamais le Seigneur, surtout dans le bateau. Amen. Tout le monde va s'aller en Zambé, il va trahir comme en Zambé. Amen. Tout le monde est souka pasteur, prophète. Dis-moi ça de mon pasteur. Alors avant tout ça, Sangana qui ôte la caméra. Ouais. Diaspora congolaise. Baza roulé là parce que chaque jour on a une image. Il y a malheureusement de la part de Nzambe. Chaque jour, il n'y a que des déceptions. Chaque jour, il n'y a que des mauvaises choses. Ils ont été ambassade en Nzambe, ils ont été chantres, ils ont été cambia l'église, ils ont été prophètes, ils ont été des miracles, ils ont fabriqué, ils ont fabriqué. Alors, quand on a écouté la caméra, et puis on peut s'abuser contact l'église, l'adresse l'église, et c'est ce qu'on a. Ok. Merci beaucoup. Je m'adresse à la diaspora congolaise. Bino batuboza libanda ya mboka à travers le monde. Sincèrement, biso na bino en tant que bana na Nzambe ponga na lobaka ke titre ya munene na lola izalaka kozala mwana na Nzambe. Moto akomi benga bishop akozala na nyonso mais parfois za mwana na Nzambe te. Biso bana na Nzambe ya solo to continuer ko bondela pona basali na Nzambe. To sambela mingi pona bango parce que na kati na bergerie ezape na bat mususu ya mabe bakotaki na kati pour que ba salir kombo ya Nzambe. Bao bastak déjà mabe inutile to défendre bango parce que mabe ba défendaka yango te kasi to limbisa bango et to sambela pona bango ke batele malisusu na ndenga bosolo pour que na tango wana soki kolo yeso azongi bango pe bakota na lola. Ba oyo wa bazwa ki déception ebele vous pouvez pardonner parce que la parole nous enseigne l'amour et le pardon.
mais na oyo qui na liboso awa na otko bango et papa Frank, le Seigneur est capable ya ko bouger makambo ya ko bongisa makambo, et nous espérons que il y aura encore une génération ya bato bokutama na Nzambe na ndenge ya solo ti génération na ba génération mususu oyo koya. Alors j'ai fini par là. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Paulin Bakajika, Dengue Papa Frank Aoutkolo Bayango, Nazokamba église na Bandal, juste derrière la maison communale, na virage à horoscope, avenue Lubumbashi, numéro 391. Église Nabiso qui ça 4 ans, bientôt là dans un mois, en novembre. Alors, Tozawana na ba prière chaque mardi, jeudi na 15h, samedi de 7h à 14h et le dimanche culte il y a action de grâce. Vous pouvez nous contacter au téléphone, même dans Moussika, si vous avez besoin d'une orientation, ou le moussa moi faire mo boye mais vous hésitez, ou le peut-être consulter moussa Nzambe pour abonder Nzambe à orienter yo ce qui tu peux investir ou pas. Contactez-nous au 081 plus 243 81 21 777 35. Sur YouTube aussi, Prophète Paulin Bakajika. Sur Facebook, Prophète Paulin Bakajika. Instagram, Prophète Paulin Bakajika. Même sur TikTok aussi, Prophète Paulin Bakajika. Nous serons toujours là pour vous servir. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix règne à travers le monde. Merci beaucoup, Prophète Paulin. C'était un privilège pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Merci, papa. Et je pense qu'on a passé des beaux moments ensemble avec vous. Amen. Et les gens qui nous suivent, je pense, ne regretteront jamais leur temps qu'ils nous ont bien sûr accordé. Merci et bonne chance. Et surtout, continuez qu'on a la boyer. Merci à ma Nzambe parce que nous avons pour ça na bino. Amen. Mingi ba peng ba boy ko kende ba église. Oui, oui. Mais ba lingi ko kende ba église. Ba sambela kaka na banda ko pour a ko kende wapi. Oui, oui. Ba adresse nous c'est comment erroné. Malheureusement. Allez, merci beaucoup, prophète. Merci, papa. Allez, bon, Moussala Malamou, merci également à vous, très chers fidèles internautes, vous qui aimez bien sûr Africa Info. C'était donc le prophète Paulin Bakajika, un homme de Dieu béni et un prophète. Faites-lui confiance. Moi, je vous dis que j'ai expérimenté et l'entendre parler, on sent vraiment du sérieux, on sent la chose de Dieu en lui. Donc je pense qu'on peut vraiment lui faire confiance. Il a donné ses contacts, on peut vraiment les contacter. Si vous avez retenu Malam Mouté, contactez-moi. Je peux bien sûr vous passer les coordonnées du prophète Paulin Bakajika. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle de l'Africa Info. Merveille Mampouya, les soldats étaient là pour vous. Et puis pourquoi pas Gino Massampou et Château Nkolo. Quant à moi, je vous retrouve demain pour notre programme. Et merci à vous, à la prochaine. Au revoir. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura.